Première fois vanda bandondi mama ramunyoso ke na sala kiamo mutu nyonso akowangana peut-être soki bomonaki e mususu na bandai kondima marasu na bandai kondima marambo bongo ezalaki juste po ba proposaki ngai na bakonzi kaka ya mboka oyo nde ba proposaki ngai. Donc vérité à olobeza penze belé mais na oloba mingi te na osenga pena bo partager vidéo o soki osenga comme même pas chef de l'état et comment pour comprendre qu'ils ont travaillé na bato belé o baza ba aventurier mana wiko wanga na te naza penza voleur c'est le ndinga yaki wana c'est le aza penza plaignant na nga na reconnaître que oui na kota ndaku ya sele pe na capable ya kubando tangela bino même na bato mususu na kota na bandaku na bango pe baza ba konzime ba ebiti naza prêt na koki wanga na te mais makambo o bakangeli biso makambo ya kidnapping makambo wana ba vrai bato o basala makambo wana baza libanda pe nga na proposer na l'état que naza capable ya kopesa bango ba bande ya bato wana mais si basala ki makambo mbangu ke bakata audience mbala moko sans que to poursuivre ba o batikala libanda na sir population bomoneka mamna TV mais boyibite pourquoi sala na bongo donc ba konzi belé baza na sima ya makambo wana ngai babenga ngai epa mokonzi moko ya la police ya mboka na biso nazo banga kotanga komone siko ko place naza na prison naza place moko naza menacé on a roulé la paix na la muki nazati donc naza na prison lokwa prisonnier nyos touté malgré que nde bakanganga awa bakanganga ngai na ni épreuve mais tozana bato o baza na prison o bakanga bango bakangi ebembeza sur place na se ye muta ocho bomaye mais aza na prison azotambola lokwa prisonnier nyos azosibir peine na ye mais nga na lokwa na double cachot na prison na prison mususu na accès même ya téléphone te nyos to wana bazobanga pour ebike na koloba ba vérité. Et puis preuve en appui na relaxa bino ba enregistrement ya ba appel ndenge na sola na ba konza mboko kandi naza na prison nandi bazo fortifier ngai ke na lobelo te na zala calme ba momo bazo gérer makambo pour ceux qui na lobby ba vérité wana ekolukela bango ba problème nga ba proposanga na mokonzi moko ya la police a proposa ngai tokutana naye na bureau na ye wana na kotobi ma prison na osalelo te marambo na ebisi bino wana ki nakomutagisi après nga na yebi enlèvement bato basalaka yango soki bozwi mutu bozwi biloko et puis bolibere akei mais nga nazala surpris okamwana tamboli na bango première fois tellement nga na oteye kobima pozo na yaki na téléphone te téléphone tozwi bapesi nga téléphone yango mbongo bapesi ngai mais mutu bazokitisa eka te bazolibere eka te babenga général Kasongo si tokutana na général Kasongo basola général Kasongo mutu wana bakitisa ye le reste nga na yeba asute nde tokenda nga batikanga lobi nango su tobandeli même mana moni yango oyo eza na sens te oyo kopa ndeni tozosala boye bato yango totika bango te nakima na mona na asu na bango te nazala surpris bayokanga ngai bakangi ngai nga na bi bokanga ndeni bino bopropose ngeloko nga na boyi bokanga ngai ndenge nini na bandi osala neti koganga nde bayebisanga ke zala calme oyebi nde tosalaka makambo yo ozali ya moko na biso donc jamais tokoki olivre yo que ça soit les problèmes ndenge eza boye yeba yango ke na minute oyo président bapropose ye biso ke il faut tokanga bato ya baenlèvement tokanga bato ba enlèvement mais yo yebi yo déjà faire partir na équipe ba JP donc jamais tokokanga so tokangi eza lokwa tomikandisi eloko oyo ozosala eza boye pesa biso Isaac na entourage na ye toza besoin ka bato moko boye tokanga bande moko boye bamona ke non wana bato ba enlèvement yo ndo oza na yo kobanga te yo ndima ata bato yango bazowangana yo ndima na yo kaka ke boza bakidnapper biso toyebi nde togere mbongo ezozwama na kati ya mbongo wana yo oza na 50 000 et puis tozofaire voyager yo oza su ngayata pour la première fois vanda bandondima